Karine Mokonzi alobi tozoloba kombo na ye mingi, kombo na ye na site eleki mingi. Bamusicien bakewa tolobela mpe bamusicien Midala Taylor na kanisa omoni deja ndenge nalobi makambo yo osalaka sans kokomisa yo sans koyina yo, donc nazalaka mwana mosala ya Karine Mokonzi te. Bien sûr nasepelaka na babote na bino, bote ya yo Midala Taylor nasepelaka nango, ya Karine Mokonzi nasepelaka nango d'avance, bachroniqueuse nyonso nasepelaka na babote na bino. Mais mpona kobala nasepelaka kaka na mwasi moko mpona kotia litoi na kobala eza Lorette Arona. Mais partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi alobi tozoloba kombo na ye mingi, kombo na ye na site eleki mingi. Bamusicien bakewa tolobela mpe bamusicien. Est-ce que Karine Mokonzi ye moko azolobela bamusicien? Musicien nini azolobela? Faire mama nanga mokili yango en tout cas eza mpenza elengi gu bolandanga na panzela bino mpoke boyeba soki nani azolobela bamusicien to nani azolobela bamusicien te. Po Karine Mokonzi atindi biso tolobela mpe bamusicien ebongo ye azolobela nani? Faire mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote ba oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nanga Karine Mokonzi apesi ida bien po kombo na eleki partout. Faut kosala promotion ya bamusicien na biso po eza eloko ezotambusa kombo na mokili na monde ezali yango wana. Soki batie anniversaire to histoire ya Mohamed Ali te po tomona epoke azali le sel eloko ezotambusa kombo ezali komba na bamusicien. Bon, na diaspora bakombata moto baza na succès ya trop nsima olandi bamusicien. Alors sikoyo Karine Mokonzi alobi fo tosalaka promotion parce que tozoloba ya ye mingi, mais Karine Mokonzi ye moko azoloba azosala promotion ya musicien moko te. Bien sûr azotanga air moko kombo ya président na efere, air moko alobi fere, mais elakisi te azosala promotion. Voire même fan na ye 5e vitesse ye azosala kamwa ndambo ya promotion. Karine Mokonzi asalaki promotion ya fere na ebandeli, na ebandeli oui asalaki promotion ya fere, asalaki yango so bolandi ba direct na ye botali na Facebook bokomona asala vraiment promotion, azotia nzembo azolobela ye azosala makambo mwa ebele. Mais un certain moment ntango amoni ke azozwa te po azozwa biloko te ndenge elingela, même bato afere bakokabela ye mwa mbongo, bakokabela ye mwa eloko, bakozala na relation
Karine Mokonzi bana ye eza wana te. Karine Mokonzi aza toujours eloko liboso eza ye kombo na ye ayebana succès na ye. Mbongo après sikoyo ye azosalela fere kuna batangaka kombo na ye te. Donc fo batangaka kombo na ye na orchestre ya fere sikoyo bazotanga te. Yango wana Karine Mokonzi ye mpe nakanisa adimine promotion non yango wana te. Eloko monene ya liboye Karine Mokonzi promotion pour achanger rive nakanisa bino nyonso boyebaki yango boyebi yango eza likambo ya kobombama te parce que basangisaki nzoto na Hollande basangisi nzoto na Allemagne donc basalaki masolo donc masolo wana basololaki mpe susu apart kosangisa nzoto basololaki susu na monoko basololi na se basololi donc basololi na monoko mpe bon ntango basolola nde bazwa makambo ebele yango ye atikaki bon côté héritier boyebi kaka ndenge eleka ye atikaki te mais héritier ayebi ndenge asalaki mais tokokota na histoire wana te. Siko Karine Mokonzi à partir ya wana azwaki courage ya kosala promotion mais bango bazosala mpe promotion na ye te. Po Karine Mokonzi soki azosala promotion na bino neti orchestre bino mpe fo botangaka ta mwa moke kombo na ye to bowanganaka ye neti Dadi Mola ere moko alobi tozalaka na attaché de presse te ere moko andimi Karine Mokonzi donc selon badonné selon bakoexplike na leader na ye mais pa ya fere ezosala mabongo te ozomona bien sûr ezosenga te ke fere asala eloko mpo basala promotion soki ozali attaché de presse to soki ozali motu osangi ondimi osalela ye mais Karine Mokonzi aza na mode mosusu tala neti sikoyo oyo ngai nayebi ke na poto awa azosala mpenza promotion ya orchestre ezali ya groupe ya orchestre ya groupe ya musique oyo ngai nazomona na kati ya poto ezali Mida la Taylor. Mida la Taylor oui ye mpenza asalaka promotion ya wenge musique à part barando mais la chaîne na ye ozomona ke awa ezali maison mère donc Mida la Taylor ye mpenza asalaka promotion et puis aza susu randonnette oyoyo tokoki koloba wenge maison mère aza nango aza kaka na ye aza na moto mosusu te oyo tokoki kolobela mais moto oyo ya makasi akoki kolite akoki kosala makambo ebele na minute oyo mpe azosala makambo ebele ya promotion mpe ya rando na maison mère en tout cas na poto ezali Mida la Taylor. Même soki tolobi tosangisa na oyo baza na Afrique ezali Mida la Taylor o chaîne na ye vraiment donc eza mpenza maison mère donc maison mère makambo nango mpona koyeba yango mingi sikoyo ezali vraiment chez Mida la Taylor mais orke pa ya Karine Mokonzi makambo ya Pere Gola ezoyebana vraiment te bamiloko ne ezoyebana même pas fan na ye 5e vitesse alingi ameka moke bon ezokende mpe kamwa bien mais ye moko Karine Mokonzi oyo alobi tosalela mpe bamusicien mwa likambo ye moko azosala eloko moko te mais entre temps bon azotanga kombo président na ye ndenge moko azotanga ya Anse Luzolo ndenge moko azotanga ya nani oyo Sida Bilele nani moto na biso ya Suisse ndenge moko azotanga de Londres bon ndenge moko azotanga baprésident ebele donc promotion oyo Karine Mokonzi asali nde na batango ebele ezali ya yaya na ye Myriam Mokonzi bon c'est tout à fait normal eza famille même yazali Karine Mokonzi mwana biologique bio Myriam Mokonzi azali mwana adoptive mais sirgele na bio baza kaka bana yango wana asalaka promotion mingi ya yaya na ye mais ya fere en tout cas asali yango te parce que Mida la Taylor bon Mida la Taylor olobaki na nga nazalaka mwana mosala ya Karine Mokonzi sikoyo mpe nazolobela yo makambo ozosala eske nakomi mwana mosala na yo
nayebi ki ozotala video oyo kolimbisa ngai te bon limbisa ngai mais kobosana te tozana ete eske bapesa boro oyo eske yo koboya yango bon sikoyo Midela Taylor ye azosala vraiment mosala kitoko donc même bato bazalaki bafille nyonso bazalaka na poto oyo balobelaka maison mère Midela Taylor donc 2019 oyo aza na vitesse ya mosika vitesse ya rando vitesse ya promotion vitesse ya kolakisa maison mère makambo ebele ndenge ezokende mpe ko promotion ya nyonso complet ya maison mère oyo yo ezosengela ke bato bayeba mais Karine Mokonzi promotion ya fere ezomonana te donc ntina na ye mpenza ezomonana te parce que natalaka yango epuis ntango nalandi sikoyo pa ya 5e vitesse kuna nde na comprendre ke akomosala mwa promotion ya moke mpo namoni me nzelo azoyemba banzembo nini na comprendre ouais sikoyo atiki papa lekaki na papa koloti na comprendre mbala moko mais pas ya Karine Mokonzi en tout cas nazokaka kombo ya fere ndenge moko nazoka kombo ya de Londres ndenge moko nazoka kombo ya Anse Luzolo donc nazoka bakombo epuis moto azalaka na promotion ezalaka mere ya Mokonzi ye nde mpenza baosala nde promotion bon aza ya na ye de toute la façon bakoyokana na bango yango wana Karine Mokonzi ye atindi biso tosala promotion ya bamusicien nini alingi tosala promotion même nga na tieli ye wana journaliste na nga na base ya Fere Gola ya Afrique du Sud azolobela makambo ya fere alobela yango to kitoko koleka Karine Mokonzi koleka bato basala analyse ya Fere Gola alobi sans polémique pas alobi vérité atangi même na oya Davina na papa na ye na ye Fere osomona même journaliste na nga aza base ya Fere Gola et ake yamba base ya Fere Gola na Afrique du Sud alobi makambo moko Karine Mokonzi nanu kuta alobi yango te yango wana Karine Mokonzi eza pe foti na ye te po Karine Mokonzi ntango azokopesa yo yo mpe fo pesa ye aza modele bo mbongo te me fo botangela ke bato bayeba ke azali kosala mosala mpo na bilobela te me aza mpenza kuna aboyi aya kozwa surprise surtout kututa comme nepoka basurprise oyo tozomona bakeni mpiana bamanike balobeli mingi ye moko Mobutu Fali mais lelo oyo moto aza kose trouve na États-Unis ezali classe teno osomona sikoyo ye lokola monizo biloko wana na oyo ye moko etindaki aevite nanu kolobela fere promotion makasi donc atali susu biloko oyo nakanisa ekobakise susu baide mosusu to ndenge nga nazoloba boye akoluka asala semblant mpo atalaka nga chaque jour so atali nga te akokobela akoluka asala semblant lokola nga nalobi boye alobela sikoyo fere mais ou bien akopikle ndenge wana mpo mpa na bango eza susu likambo ya bapeso boro oyo estce okoboya yango mais wana moto nyonso ayebi yango pa ya fere ndenge ya mesana ye mpo Karine Mokonzi ayebi fere lelo te Karine Mokonzi azali mwana ya wenge mwana ya maison mère donc wera aza papa na ye baoyo abenga bapapa kuno bazali nde bayaya na ye papa leki yaya na ye mais lokola ye asalaka neti papa na ye akomisa ye koko or ke bakoko nde bakomisa bango bapapa sikoyo azwa bayaya na ye akomisa bango papa kuno na papa leki bon wana eza problème na ngai te problème na ye sikoyo bango wana papa ayebi ye bien ayebi ye ndenge abota bana wana abotaki bango te par hasard parce que alingaka yango vraiment donc soki atali asepeli na yo epuis soki opesi yo boro oyo akoboya yango te bon aza kaka ye te bamusicien majorité baza bongo bapoliticien majorité baza bongo mibali ebele majorité baza bongo donc ndenge wana yango wana soki opesi boro azwi yango kokanisa te bokoki kokende mosika kokanisa te mpo ozali femme politicien kokanisa te mpo ozali mwasi moko ya sango kokanisa te non wana ça n'a rien à voir wana ekipaka te
ata lelo ndenge nini ndenge kaka nzembo wana ezali. Donc ata lelo ndenge nini mais aza na makambo ye akotia na priorité mpo kolinga ebeba te mpo biloko wana basanisaka yango na makambo te. Soki oza musicien osangisi yango na makambo okokoriske, mais soki ozwi bor bapesi yo ere moko tiki eza mwa bien mpona koprotege eloko oza nango. Ozomona yango wana ye vraiment mpona wana en tout cas akotiango ka te. So bolandi exemple oyo ya surtout Karine Mokonzi oyo aye kutu ebombamaki te kaka na 2 jours bato nyonso bayebi yango na kaka na 5 minutes soki na 1 heure du temps bato bazalaki na fere na Hollande à partir ya restaurant si bayebi yango ndenge elekaki. Mais or que na Gloire Olangi tango apesaki eboro oyo ya boyaki yango te mais ebombamaki. Donc ndenge ebombamaki esalaki ye kutu mwa plaisir a continuer kolandaka yango ntina ejebe alie mpe ti alobi bon ere yango ekoki tika na tika sino te na okóma na bana ebele eleka nango bien etie mwa bamatata na bango ndenge etiaka kaka mpo mwasi mpe akokolinga te oyo ya koscroke ye bolingo na mwa maloba ndenge wana loba ozala Yvette Kalombo batie o 3 mois batiki yo omoni nango rien. Gloire Olangi amonango ndenge wana te amonango maseki te yango wana apopola ntango apopola mpe otema nekita esili. Mais Karine Mokonzi ye akopopola te yango wana akoutilize siko méthode oyo ya kodimine promotion surtout lokola bango mpe bazotanga kombone te akonia ntango susu defu même azotanga na ekombo affaire promotion na bango ebanda koyebana te kaka Myriam Mokonzi titre okoma na 2020 grande sœur neka moto akosalele promotion ti ntango bakozonga na relation na bango po ye moko Myriam Mokonzi aprometaki bino alobi Karine Mokonzi bato nyonso bebanaki na bango oyo baza na diaspora ayokani na bango. Alors na ye eza eloko pamba bakoyokana epuis ngai naza nango sir bakoyokana eza nango kaka likambo ya ta moko ya moke eza teke bopesa ta na ta bopesa kaka ta moko esili ekoki nango bakoyokana yango akosalela ya na ye promotion mpo wana aza ya na ye mais ya fere akosala kaka ndenge azosala otanga kaka kombo wana eza promotion te mais wana eza libanga donc azobwaki kaka libanga promotion ezala kaka oyo Karine Mokonzi asala promotion ya solo ezala ya Papa Leki donc ya wata ya héritier ye mpenza oyo ye basala mpenza promotion na ndenge ya kosakana te na niveau moko ya 180 degrés. Mais oyo ya feregola na yebi te soki ezali ya combien de degrés yango wana bandeko nalingaki na kabola bino kaka likambo oyo Midala Taylor na kanisa omoni deja ndenge nalobi makambo yo salaka sans kokomisa yo sans koyina yo donc nazalaka mwana mosala ya Karine Mokonzi te. Bien sûr nasepelaka na babote na bino bote ya yo Midala Taylor nasepelaka nango ya Karine Mokonzi nasepelaka nango d'avance bachroniqueuse nyonso nasepelaka na babote na bino mais mpona kobala nasepelaka kaka na mwasi moko mpona kotia litoi na kobala eza Lorette Arondo. Mais bino tozana ete en tout cas soko opesinga boro oyo eske nakoboya yango otikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss